bitumbe lelele eza bitumbe. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba sombele suka na bisanga bolobo suka na bingbele le baba mongo balobi la fin justifie les moyens. Mambo masobele batula mpaka bamona peleve biso tozotala kaka balobi mbutu mutu makambo eza ya koningana na yebisi yo mai eza ya koningana. Mesdames, Messieurs, on vous dit bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Boalwood TV. Et c'est la chronique Katazoba, la chronique Intello animée par Igelo Women, la maman des aiglons. On revient avec un nouveau numéro parce qu'il y a urgence. Biso Anato Zongi. Et c'est un plaisir pour nous d'être là pour vous parler. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Sombele sukana bisanga. Boloboe suka na bingwele nazui suka na likambo Abel Bowala oh suka na mwana. Alors, mesdames, messieurs, on revient avec cette histoire de billetterie You Arena. Le concert de Ferregola est tellement menacé. Très menacé. Ce concert est vraiment menacé d'être annulé ou soit reporté, mais on pense bien que ça sera cancellé parce que même reporté ne servira pas à l'artiste parce que le niveau n'y est pas. D'accord? En tout cas, s'il faut que la salle prenne une décision, on sait tous que ça sera carrément cancellé ce concert parce que le report n'apportera pas des nouvelles options, des nouvelles solutions. Même le report n'apportera pas du bien parce que l'artiste n'a pas tout simplement de niveau. Il est juste question de ça. Il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. C'est bien d'essayer dans la vie, c'est bien de tenter quelque chose, c'est bien d'oser, mais quand tu n'as pas le niveau, eh bien le niveau, il va te montrer que tu n'as pas le niveau. Tu vois? Donc, alors, Batutu, Bazako, Tuna, comment ça se passe avec la billetterie de Ferregola? Balobi site, ils ont ça la mise à jour. Billetterie à faire et comme tantôt plus tôt air moko ezongi air moko elimwe batu basombi ba billet ezomona na te. Il y a des catégories qui s'affichent épuisées, après il y a des catégories oyo ezomona na te qui sont épuisées. D'accord? Alors tozomona ka batu na bango nde bazo sala ba émission bazo linga ko prouver biso que faire a sala sold out et que ba billet sombami ebele. Bon, déjà, biso toyebi ki kokende artiste na poto, ezaki po ye moko somba ba billet na ye en grande partie. Après, luka batako kabelango, d'accord? Et ce qui est fait, yango moni azongi na 6e position, lelo na tongo akomi na 4e position, et izo laksaki ye moko ndinga azaku na zo somba ba billet na ye. Eza nango stratégie na bino, d'accord? Mais bon, que la salle n'est pas dupe. Paris La Défense Arena, c'est une salle qui existe depuis. Bato babandi ko betisa ba concert na salle wana babandi lelo te bino nde bobandi You Arena lelo. Excusez. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Bino nde boye na You Arena na 2024. C'est la première fois pour Ferré. Yakozwa salle wana, c'est la première fois pour vous les Gaulois bofongo la billetterie à You Arena. Mais ce n'est pas du tout la première fois pour cette salle là. À ça l'événement ya ba africain, ya ba congolais, tout ba événement ya musique. C'est son domaine, il est là depuis toujours. Tout ce que vous faites comme manigance, tout ce que vous faites comme manœuvre, ayebi na ye yango. Yaya, yoko yiba mukolo ndako. Oko yiba mukolo ndako vraiment oya vandi wana des années on a ayebi place eloko na eloko ezalaka. Na pesa ki bino exemple na bi Ferré, okoko saye na gamme te, okoko saye na note te. Ayebi quand est-ce qu'un musicien fait une fausse note ou un organe? C'est son domaine, il est là depuis sa jeunesse. Ndenge moko pe mukolo sala You Arena, c'est son domaine, il est là depuis des années. Bino boko ya te lelo boya ko sala ba stratégie moko boye, neti boko sa You Arena, neti bo somba ba billet bino moko après boka bola et penser que You Arena ko comprendre te. Mais vous n'êtes pas normal. Pensez que You Arena ko comprendre ba jeu bozo sala wana te. Moi je vous dis une chose. Namoni mutu moko lo bela Ferré, atie ba capture d'écran. Azo prouvé bato combien Ferregola sali sold out. Alors balobi si t'es na mise à jour, ezo sala mise à jour en attendant ba tia mise à jour au point, toko tato mona, y azo prouvé biso que Ferre sali sold out. Papa, to boité. On vous l'accorde, tozo souhaité ça la sold out. D'accord? A sali sold out, mais
ceux qui bozo penser que bokosomba ba billet bino moko to faire kosomba ba billet yé moko pour kabola na bato après vous allez sûr que le jour J mokolo a concert vous allez vivre un truc onan bomona tina ba événement bondi milanga vous n'aurez pas 40 000 personnes au bako ya kwa tulu ba koti ba bandi yoka musique vous ne les aurez pas. Donc même si bosombi bino moko ba billet na site, les 40 000 personnes là en physique comme ça jour à concert boko zwa bango te ngana bino to yebi ke bozwa bango te. Donc d'une manière ou d'une autre faire yaka na problème. Ata sombi ba billet ye moko jour wana ba obeba na kana salle. Pourtant ba mona batu ba koti mukie en tout cas n'habite so bo penser ndeni. En attendant si tes onga mise à jour, to yeba eloko nini ezozela faire kuna ngana mona on dirait billetterie faire comme si ba déclassé déjà mais tous zela non total on dirait ba déclassé déjà il y a mon billetterie na yezo mona nati parce que vraiment il a déçu la salle, il faut qu'on se le dise. Dès l'ouverture il y a billetterie montant au bosomba et c'est peli sa saleté à tamuke et ça là qui même pas à la hauteur. Là où tu kolanda live il y a très égé siko azolo bakio non bato ba ba concert à faire vous allez annuler bazo kosa parce que faire essayer teki déjà ba billet belé faire déjà teki ba billet na e belé mais papa tu parles de ebelé c'est quoi? Nous on veut des chiffres, la salle veut des chiffres. Mundele alingi ba chiffres yozolo ba ebelé za lingala il comprend pas ça. L'homme blanc veut des chiffres. Ebelé c'est combien? 15 000, 20 000, 10 000, 9 000, vous êtes dans combien déjà? C'est ce que vous n'arrivez pas à nous dire. Combien de billets déjà vendus? Combien de cas? Combien de mille? Oh, ateki déjà ebelé. Ebelé za lingala, ebelé za vague. Tu vois, les gens veulent des chiffres. Les hommes d'affaires, batasal wana baba businessman. Les businessmen parlent en chiffres. Eh, bamba solo la chiffre. Koye la bisoté fait ateki déjà ebelé. Ateki combien? Donnez-nous un chiffre. On veut des chiffres, donnez des chiffres. Mondé la solo la chiffre. Les businessmen baso la chiffre, baso la belé za vague. Bino bokomo na boteki belé, mais pour na bato ayu arena pour na ba colossal oh bino bozo mone belé tam soupa pa na bango eza ba miette. Pa na bango eza ba miette. Yo zo le belé c'est quoi? Même 2000 les belé. Hein? So apé sur 2000 $, apé c'est un bon belé. Hein? Et même 2000 les belé, même 3000, 5000 billets pesés belé, 7000, 8000 les belé. Mais est-ce que c'est ça le seuil où you arena ikataka pour la billetterie? Ata bino bomoni boteki ebele. Ce qui le seuil ya you arena isa yangote. On veut des chiffres papa. You arena za na chiffre na yemo kwa linga ke kende. Ce qui kete ata bino bomoni yango ebele pa na ye isa insuffisant. Bino bosali sa you arena ba jeu. Nazo laksa bino ba image botalaka. Genre nini ya ba travaux et salamaka na salle wana ka pona ba monter na ba démonter salle. C'est du boulot les gars. Vous pensez que mutandingo wana za na tant ko perdre na ba artiste oyo basa na bango populaire ti. Tala bino moko ba genre travaux et salamaka na you arena. Ba grand car ezo ya ko tia sable kaka po ba komisa ngolo la terrain moko ya événement ya sport. Ba montage na ba démontage. Ba to boye sikoyo. Bono bozo linga bo salisa bongo baje na ba 5000 8000 billets na bino bozo teka na ouverture. Les gars, mais faut arrêter des conneries. Alors makambo za ko yinda mesdames et messieurs na minute oyo producteur pesa au silika. Il paraît producteur à lobby que Ferry a bengisa invité mususu te na Paris la Défense Arena. Parce que quand invité à Zoya, c'est de l'argent. Ne pensez pas que ce bozu maître Gims aille comme invité na you arena wana awoyaga poya ko laksabino minu. C'est de l'argent. Il faut producteur à en mesure ya ko libérer maître Gims caché na ye. Et si le producteur n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Donc comme il sous roba invité te jour à concert parce qu'il n'a pas ce budget là peut-être. Yo le baki yo za danger. Yo le baki yo za na poya fali. Tia you arena betango yo moko yo le ka falit fali abenga ba invité yo benga ba invité te beta yo moko sans invité au beta 40 000 producteurs à CP là producteur a boyi ba invité à comprendre que bo diembe la maître Gims et puis quel invité yo bi caché Gims c'est ça combien caché Gims déjà liki ya mwana bovan tanga ko prester wana producteur a libéré yo et puis biyango pe bo teka ono malonga te
Je vous dis, bitumba moko ezoleka kuna entre bateau na staff. Ka po ba olobela bino makambo te. Je vous dis que c'est chaud, c'est en train de chauffer là-bas. C'est en train de chauffer. Ba invité wana robengisa na yo arena. Il faut ba libérer bango ba cacher na bango ba chikon. Ba oya ofeleta musique ya business ye moko faire comme lo bango trop mikolo. Bokanisi Gims ya ofele. Il faut producteur a solo la. So producteur a lobina okoka nanga Gims te. Bobeta sko mobondo bino moko. Faire international a plus populaire que Fali. Bino bo ba leki Falit. Alongola Gims a beta yo arena ye moko biete kama batu baya. Bomoni place to komi. Alors bande ko ba bolingo ngai nazalaka na ba intuition nanga oyo écoute na rapina à peu près. Quand j'avais eu l'intuition que faire un problème. Deuxième vidéo à Sali, aza triste, aza abattu. Moni place to komi. Alors balobi site, eza ko la mise à jour, yango billetterie à faire, bazo mona ngo susu, eza statique te, ezo bouger soki ndenge nini. En tout cas ngana intuition nga na mona neti basi ba barrer na bango faire. Tango ba ko la biso mise à jour, to mona ka mbala moko événement soit reporté, soit sol cancellé. Parce que ne soit né bima na site. Donc, à mon humble avis, mise à jour, on a bazo sala. Ils ont pas besoin de décision à souka. Tant que bagoya ko affiché, tout le monde a soit annulé, soit cancellé, soit. Donc, mise à jour, on a banda billetterie, banda et salamika à lelo. Et puis, salamika ka Saint-Marc taba uti kolobake, makamboza grave. Nde lelo to komi na mise à jour. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup trop de coïncidences, les gars? Lelo Saint-Marc taba komi chor ba komo finga eko vilipande ezolo munene tango alobaki ke place nyoso fali ya kobeta fe ya kobeta bomona izolo te tango Marc taba alobaki ke place tout fali ya kotondisa fe pe ya kobeta kotondisa bomona izolo te lelo ba eko yebisa bino vérité parce que vous êtes incapable ya osomba ba billet bomona izolo munene ya Marc tabu bino bolingaka bakosa bino muto aye na vérité alobi ke bola mukaso bola mukite ka ekomi grave boko mofinga tente pour moi ya kiawa au concert à faire eza en danger bofingi Marc tabo aye concert eza en danger bofingi siko bino bolingi ba yebisa bino nini boya kasingana kita bino mutema boyo kanga siko na minute au concert à faire et beta sold out ateki ba billet tout you arena bakiseli deuxième date OK bino bolinga aboy na pesa bino sko bolingaka fait ateki ba billet tout you arena bakiseli deuxième date donc ndinga zana ko beta le 26 asisi le 26 a betina le 27 topé le 28 bino bolingi boiti mutu moko aye ayebisi bino makambo moko imaginaire mais oyo ezo sala bino bien en tout cas tant na lobaki ba fanatique à faire parmi bango banchoro bazar bondimelanga il y a des musiciens baza pena ba fanatique ya bandoki fanatique pena me andoki ya pumbwa na butu parce que nga ko ndima te mutu aboya vérité eloko eza vrai bazo yebise azo finga mutu alingi mutu akokosa yeke eloko eza te mobondo kaka akobeta ngo akosala ngo sold out si t'es na mise à jour je pense que bino mo bomoni tous la mise à jour ici là babi mise à décision finale parce qu'on a dit que après mise à jour wana ba ko afficher mba moko décision finale tala bato wana baba millionnaire baba milliardaire ba perda ka tante na bilo amike mundele akosekisa yo kaka soki ba les bons comptes font des bons amis boyoka phrase wana te des bons comptes font des bons amis mundele atandelaka mutu minu kaso amoni bosali ba bons comptes nde bokomi ba amis bosali shida okotisi lilar ateki bien mundela sekaka ya wana soki azo santi déjà koza na solo ayombo ozo memele eloko te en tout cas koma elongi ya kokanga ils n'ont pas de temps à perdre na affaire et mutu azo meka les gars wana eza basali ya ba superstar oza populaire oza muta full oye wana osali événement bango bazwi lar basepeli bango baza wana te mpona booster ba jeune talent o bazo meka nanu o baza nanu dans ses débuts c'est sa première fois total ils ne sont pas là pour ça et ils sont là pour l'argent soit tu le fais soit tu le fais pas c'est des millionnaires les gars ils ont pas de temps à perdre bomoni bakar wana minene ndenge kotaka na salle po etanda
et ça l'emplacement ya ba événement les gars ba genre ba travaux ndingwana combien ba futaka bango combien ils dépensent na ba taxe na ba nini bango ba futaka ba taxe na ba poto makambe belé yo yela yo mbona kata salle avant de azotika yo azotala yo pour yo nani pour yo vanda na bovan botika ba blague ko botika ba blague. Ferry n'a pas encore le niveau ya You Arena. Il fallait abetaka dans ba scène musicale na ye, abetaka na ba salle na mike. Tango lingaki comme après, aki You Arena ekimaka nango te. Ba salle ekimaka te za wana depuis bobeta Zénith ezaka wana ti. Basukola yango bakombola yango kaka. Ba salle ekimaka te, presse yango ya nini. Aba pe producteur alobi ba invité te. Gims bochela ki mutema na maye o. En tout cas soki boko beta yanga na zoyebi sabino en tout cas bino nde bokima anga pona ba vérité pour bolinga ba vérité na ngati nga na zoyebi sabino concert ya Ferry ya You Arena ezaka na problème même si ba canceler te ba tiki ya beta sans maître Gims sans ba invité pensez-vous qu'ils a ndeni pensez-vous qu'ils kozala ndenge nini nyonso wana ta mususu bato asali bakolo sali bazotala ba paramètres wana tubino bozoyeba te peut-être que baotala ba paramètres wana nyonso ke jo oyo ata totikeli ya beta mais na ndenge billetterie nezokende est-ce que 40 000 yango bakoya le jour J tala nazoyebisa bino ke bajo wana bazodiriger salle wana depuis des années bayebi bamagui tout bayebi bastratégie tout bamusicien basalaka ils sont dans le business depuis longtemps boya okosa bango ka boye bosomba babiye me bosomba mukie bozalaka mingi te bondima bolingi nde kondima te ke bozalaka mingi te boza mukie nayoki gola moko azotomboka na live ya Trésor Moscou osoki basali concert à Ferry gola bongo tokotomboka tokosala mobulu congolais moko soute akobeta kuna mais bokopesa fali kiti ya bokonzi parce qu'il sera le seul il se restera le seul ya kobeta kuna. Donc so bosali mobulu déjà bokangama po joana olinga te bobebi sele cop na e po binonde bwana musicien moko ya matindi kapelaka te akolinga te bobebi sele You Arena na ye po bino bwana musicien na bino baza koyebisa sala featuring azo rêver sala boye aza ko rêver ma connecting kendaka mo boye salaka boye azo rêver aye kolamuka na dernière minute azo kokani koteka billet soki salle et annuler concert na ye bino boya ko silika na raison nini po You Arena mutayebisaki bino bolala ka pongi to bolandaka fali na loyenge ya fota You Arena te so bosali mobulu bobuki kuna Fali restera le seul Congolais à l'avoir fait et quoi arranger ka Fali d'une manière ou d'une autre et quoi arranger ka Fali bozo beta événement moko o bino moko boza conscient boyebi ke boza na hauteur na ngote. Vous êtes bien conscient de ça. Mais bosa la loyenge. Boso bote incompréhension, bosa loyenge, boso finga bato o bazo lo baka vérité o bino moko pena na fin fond ya mitema na bino boyebi keza bon. Bino mo boyebi que votre artiste n'a pas de niveau, mais loyenge kaka, to laksaka Fali kaka. Nebsa ki bino You Arena oyo, isa mbele ya mino mibale. Et comme Matissa Ferry, comme Eko Kitissé trop bas. D'accord? Là, nous sommes en train de vivre un événement Oyo. Ça sera une honte à l'international, les gars. Si You Arena est comme une mise à jour, bazo préparer nini to yebite. Tant bako tiango à jour, nini bako afficher comme message. Hey, attention déjà na minute Oyo. Attention eza mabe. D'accord? Bozo finga Saint-Marc Tabou mais Joana kana ba vérité na ya. Et pourquoi quand Saint-Marc Tabou aleki mbala moko site komi na mise à jour. Au site ba otiango mise à jour. Otoye bate qu'est-ce qui se passe na site? Qu'est-ce qui se passe na site? To vanda to zela, wait and see. Yemoko yembat, wait and see. To wait to see. Tant ba ko bimisa mise en ligne, soki mise en ligne yango, mise en page soki nini bazo sala. To komona nini décision nini bakozwa bino bo préparer ka ba whisky makaya ba mungo ezala pembeni moi perfusion pe pona ba âme plus sensible bo tchape moi perfusion pembeni po boko kima internet na ko finga nyoso bozo finga biso
na kitetu na bambanga nyoso bozo sala awa so ika yu arena annoncé kaka annulé cancelled bokima internet bokolala na mabibi bwandolala na bakwiti moi o mobimba ti tokoma 2025 bobandolala na bakwiti ça sera une honte impossible. Et moi je pense que le jour là Ferré va pouvoir décider d'arrêter à suivre Fally abandosa asko makam na ndenge na ye. Ça sera vraiment une bonne leçon pour vous ceux qui Arena a annulé concert. Biso to linga te ke ba annulé. Tout ça pour bobeta total non ndenge oleka parce que biso yebi que niveau ezate. Même si batiki bino bobeta, il y aura pas auteur moko boye. Tala. Producteur a commis déjà au invité à yate. C'est qu'il y a na makoki mingite. Même ça bino bobanga Fally. Mutasangisa ba star nyoso ya France na album moko. Na featuring, combien il a sorti ce gars-là? Abeti Yu Arena, tala ba invité de marque ba yewana. Combien il a sorti pour les avoir? Combien il a sorti pour les avoir na podium na Yu Arena? Même si bino boseka ko adembe la ba invité problème te. Bino suko bo dembe la ba invité te. Producteur aboyi ba invité suko bozo lelanine. Producteur aboyi ba invité na concert à Yu Arena. Suko bino bozo lelanine. Bino bo dembe la ba invité te. Bo sepelati bo beta maboko. Wani bino bo sumbanya mubesu bino tozawa bo kim internet. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter par ici en attendant tozela biso tout misu ezaka na site. Tozela basa la mise à jour wana total la réalité nini résultat nini ba kopesa botala na émission oyo en attendant site et comme mise à jour biso tout mikolo tozaka pembeni ya téléphone pembeni ba ordinateur tozaka misu na site ya Yu Arena tozo talela tozo jimeli. En bon attendeur, yebela.